Désolé à Wata. Il paraît que Bino te bopé ça qui est dans Landry. Non, désolé, je ne sais pas les paroliers. On a appelé banze mon sous bon. On a appelé la profession on a autant banze mon appelé ça ba mission ti. Na mon on c'est. Tangi opé c'est papa chéri. Non papa chéri. Na lobi que na travail na papa chéri. Tenda activer love. Na zone seli activer love tête na ngai. Chéri na de pas opé na mototeo, na de pas opé na letati. Vous comprenez? Donc tout ça qui molo wana ibimi donc il y a un de mutu lelo pena donc ils ont payé ça makambo l'eximon identité nanga que paradoxe voilà toyo qui est en tout cas yeyo ayembi ah bologena lela trésor mancour kumbela mokili ei kumbela mokili trésor mancour kumbela mokili talaka yo mukumbi kumbela donc la terre est à toi kumbela yango balobi to s'abonner biso tout na chaîne kumbela mokili tala bango ba jaloue bazo banga mankuru wetu alo bakate tozore mankuru wetu ouais kumbela mokili zamba zama lamu islatan boloke identité. Bonjour, bonsoir, fidèles internautes. Izanga indeye yo molobeli no salima ba news kande na ebsabino na lingabino mingi surtout mikolo dans le système ya like. Merci na ba oja bazo like ba émission nga. Merci na ba o baza ko s'abonner na ebi déjà boza tellement ébélé là je profite de saluer mon boss Babi Prince Trésor Mankouro. Merci beaucoup. Bonjour mon boss Eric Tente, je vous salue tout, je vous aime bien. Merci beaucoup. Ya José Pelé Messa Bambo Tenabino Babo Nani Nabino, on est ensemble. Merci tonton Raoul Malouma Balobi, tonton Raoul Malouma Ndé Makambu. Merci d'être na moni cadeau. Merci beaucoup ML Miller Lema italien, je vous salue. Et José Pelé Messa Dadi Loubaki, sans oublier ba o balela Salima ba news atolobi Moussa les alaka bon souci majeur nanga ya mokona moko les alaka ko informer bino ko ebisa bino mambo ezali ko salema et surtout o le kana kati ya ngumba Kinshasa na boy batu ba sidikaya no sukuma mondeko. Ingénieur Fabrice Kassiama, on est ensemble. Félicitations ma petite fille Rosny Kaïb, en tout cas je suis trop fière de toi, je te salue et je t'aime bien. Sans plus tarder na zanga moté na plateau na boloza ingrate babi salma mikolo za ka indra babi mambo etali mama kapi mama mokonzi yayo yango wana mambo etali nde makambo ezo pesa makambo zo makambo na zanga mokote na plateau na zana invité na nga spécial o to lukaki kadene sabino salima tambola pamba te ya tambola ka juste pour na ko informer bino ko ebisa bino mambo ezali ko salama o ele kaka pesa sango ya succès na yo pesa sango ya komi na yo pesa sango élévation na yo betela biso lisolo ya succès ya ndule na yo uta pe banda pe okoma pi. Bonjour mon frère. Bonjour Salima ba news. Bonjour, merci, comment tu vas? Santé bien? Quand nous moni nangolo nzambe malgré ba covid malgré ba fièvre aux autres mikolo et bien donc Dieu fait grâce. En tout cas merci encore à Dieu. Donc sans yema trop quoi. Sans yema trop, on s'est présenté dans ndenga kiboyo na ba o ba yebi wa yeba bien connaît pas demande yebi te ami parce que dans yo talisa ba ndenga kiboyo. Bon, on a comme on a paradoxe de l'hirondelle. Naza artiste mais parolier. Donc je suis chanteur. Donc naibani vraiment na ming na kombo na quoi. Donc en tant qu'artiste, chanteur, parolier. Artiste, chanteur, parolier, c'est là ce moi art capella mo o mswaza ki on la tata ne TV to ki ka son ebika wana paradoxe. Ngalibaki mawaro ngalibaki mawapinzali nange mona na kave ngalibaki mawapinzali nange mona na katapara pinzali ya libanki yebisa lititi atana yebisi moto kotrainga kakae atana tiana chombo lobi bakoiba chombo o mamingebe mere kapi paralela nanani o paralela yo. Merci beaucoup. Wanezala kinzembo kitoko pona ko sepel sa ba fidèles internet nyonso ba obalela Salima ba news. Merci Serge Kaembe Papi Kitima. Merci à vous maman Mokonzi maman Kapi Babi Yonde Makambu. On est ensemble toujours continuer na paradoxe boki à Salima art capella papa boni bete ton parcours musical na yo.
bete so parcours, bete so no parcours musical na yo banda wapi, outa wapi, pe okomi wapi. En tout cas merci Salima. Bon, ngai na bani musique nanga na l'église. J'ai commencé à chanter na âge à muké déjà na bani voyé mon église. Na bani église ya Bima parce que mère nanga dans sa na Bima. Na longo église ya Bima, le roi j'ai chrétien catholique malgré mère zaki na Bima manga na ki moi bakokula. Nenga catholique là aussi j'ai appris à chanter dans une chorale. Et au fur et à mesure temps dans okola na bani na orchestre ba quartier na bandi d'abord na tumpe vela musica, j'étais ngembo hein, parmi les chanteurs j'étais le petit na fan et puis na yo comme chanteur na tumpe vela musica nanga ba justement et puis je suis passé et pas mal nanga vava na makala chic fasol musica na BTP en tant que chanteur na BTP na Zoom musica il y a mutunanga et Jidol que j'ai salue à passant donc voilà quoi carrière nanga et puis na l'équipe na Wenge BCBG et pas Papa Chéri Mutupamba là aussi j'ai appris quelque chose là-bas et pas Papa Chéri donc voilà qu'on a PCP Mbote hein, boss Bina Dama. Merci beaucoup, je te salue aussi Jubé Piana, Papa Bina Dama. Paradoxe maintenant et pas à Jubé, étant que parolier musicien. Il y a malonga au salapo il marque na kati orchestre Wenge musique BCBG. Bon justement na Wenge na wumelagi mingité parce que à l'époque quand je suis entré là-bas, na un étudiant na Otanga famille m'a imposé qu'il na ba études na gina choite il fallait na tika ba études il fallait na tika bango pour na continuer ba études mais déjà na moi ba répétition na gina bilongo na mo na goyemba so ba pisi opportunité net ba nzemlo wa net ba non commettre Schengen wana na ko improviser le moko wana jibe yo binadama jibe yo binadamu a sauvé jibe mama na yo baza bandoi yoza grand frère nanga na ndenga paradis eza ndenge nzambe akabola biso sauvé yayo nyas lusambo yanga nyas etio jibezanga na mosala naza fela mama na papa ye babotanga na mois de juin lokola yo le 2 juin nga le 26 juin mais ata chombo pa manayebi kobongisa te manayebi koyemba e donc na koyemba ngotro so ba proposer ngala manzembo wana donc voilà non pipiouté parce que biso toye na période pena ba Gino Bazaki ba Fuji tambo ça kipna ni kipé ayo donc moi j'étais là malgré tout ça fut charatené na peso ba raison c'était des raisons d'études plutôt donc on ça qui on a émergé ma capacité na Wenge mais jusqu'aujourd'hui je garde des bonnes relations avec le musicien de Wenge en particulier Papa Chéri chef Seguin tout le monde donc les musiciens sont tous dans bien donc sans microbes. OK, bon biso que nzembo désolé à Wata. Il paraît que bino te bopesa ke na Landry. Non, désolé, je ne sais pas les paroliers. On a appelé ça banzem sous bon. On a appelé la profession na o na autant banzem on appelle ça ba missionté. Na mona on c'est tangi opesi Papa Chéri. Non, Papa Chéri na lobi que na travaillé na Papa Chéri, on a travaillé mais j'ai pas cité les noms de chansons. Tu vois, et bien ça sera professionnalisme. O lo ba mso nzemo kingani ngam na salango. Lo ba yemoko, yemoko musicien les ka lo bi net nzemo kingani paradoxe on taper ça. Non, ils ala passe mtanti makeno nzemo kingani paradoxe on taper ça. Il faut reconnaître que non mais non héritier non et ça bon mais personnellement en tant qu'intellectuel pour la profession per respect pour moi ma mission musu balinga pe ngote qui n'a pas ça qui ngani parce que nzembo socio pesa ngo mutu et que mutu pesa de la part eza su yaouti et comme déjà à mutu wana moi j'aime bien que lui-même cite mon nom que moi-même cité qui n'a pas ça boé héritier il me reconnaît à tout moment quand il passe à la télé. Attends comme on a nzembo kingani paradoxe mtapé sanga tu vois ouais mais ouais quand tu as parlé de désolé
tu m'as demandé son na sala yango ngati na sala yango mais je reconnais que peut-être yemo pas mo peut pas sala rapper banzemo hein MSU mo mta sala yango MSU peut parler mo peut mtaper ça on sait jamais mais parmi banzemo on a appelé ça héritier bon yé le roi tanga ba comme on a biso na TV naza mona courage à kolobake nzembo lokola comment je veux dire comment nzembo na retirada hein tout na retirada ils ont nzembo na pesa ye les titres m'échappent mais nako yembango hein on va comprendre hein nzembo ayemba bayo baboinga na yo to love ba monter ba stratégie ya kayanga na yo ba ke ko bomba yo na lwanda na kalemba doje kaka pona mona yo te zifie moi na nzembo wana hein ngam na pesa yango aloba yango pe na TV voilà comprendre Zefi yo Zefi babaza na kanzala te mokola zibile Zefi yo ata vocal wana ou petit nanga Diego Asala milito ezala bilo na ngai na lobi yango parce que lui-même il cite mon nom mais ça non mabete to pesa bato tangi kombe ezala mabe mon ba leader musu balinga bon te bebi sa boulot ah yo leke na TV bou mato le kangami un tapé trop pour ma musicien on a construit dit comment le roi ba famille hein du fait que bonumi kota na kati donc musu ba comment le roi ba père na biso musu ba comment le roi ba massa ils appellent bien tellement boleki que non lobi que non ngam na pesa boy non ils ont bien dit net ngap na personnellement na linga bongo OK na ndenge kiboyo vraiment ndeti na ba kibolelo ozo beta wapi ozawa pi pozo salani bon actuellement je joue nulle part hein mais na ndenge il y a secteur Nabiso Yangaba, grand frère Nabiso Péa parolier, Vigas Lembe, que je salue, a regroupé quelques jeunes, hein, Yangaba, tout ça là moi, et là on a mis ce mot juste pour se faire plaisir. Hein, c'est juste pour se faire plaisir. C'est bon, quartier tellement tout le temps poto yembara kapo voix izala. Izala. Pour répéter boyembi. Voilà, et ce que les bisoga wana yango zateke no ni nezaka vie le roi alinga art. Azapene ba petit na bazaka autour na ye ou alinga bazana bango que c'est exercer kaka pour voix izala en forme. Au moni bien efficace na katote ya ça travailler na ba kofi ba wera donc bato to yebi tout. Oh, yébé à l'époque, mais les lois qui disent qu'on y va la musique à carte. Non. On est à orchestration. Je ne sais pas si tu me comprends. Ezali groupement des artistes juste pour s'exercer. Au moins ils voient sur les ovandara, aux oyembate et baby sara voix, hein. Voix bébaka, mais si quoi, na cadre il y a exercice. Yango tout ça la moloko wana, ils ont moi ONG moi musicien. To yemba na biso, vous comprenez? La nègre m'a bêté en tant que chanteur. Voilà dans le sens où on a. Mais c'est un grand, il reste toujours un grand parce que jusqu'aujourd'hui il fait son travail à Zoyembi Sabatou. Donc voilà quoi. Merci beaucoup Nakibolelo Landeg Ozoyemba bosa répétition le artiste moi minene Oyoyeba sepeli abendayo ozonga vraiment na ngambu no banda Oyemba. Est-ce que vous ça là? Tant on essaie les qui. Tant on essaie les qui donc naki ne pas pousser quand j'avais 20 ans. Hein? Le côté d'un monde à 40 45. Donc si je veux faire la musique peut-être moi-même je veux réaliser peut-être un album n'associer les musiciens on a peut-être invité Ndigonangai Irissi Watanabe n'a proposé soit Papa Chéri ça dépend quand ndenge fait na biso Pascal Po bazaro sala kala ba koloni wa senga bazaro sala ngope non au moins sikoyo au moins esprit musical ba leader ba kumbela ba orchestre na biso ngana koka esprit on a ti na koka esprit on a ti hein na koka esprit on a ti na ça peut-être diriger non on peut me diriger parce que la maison mes parents m'ont dirigé tu vois mais esprit ba leader pas tout le monde il y a des certains leaders ba travailler net ba miet moko boy ce que esprit on a koka ngoti et puis vu âge nanga kozana ba orchestre le moni orchestre le pour avoir cette opportunité ils aramba moti il faut voir na bande de touche nanu aucun répertoire hein on a moi mama kapi à expliquer hein makambo itali mama konzi
Donc aux hommes qui ont moni na raisonna qui peut-être un jour je pouvais réaliser mon album. Mais na sali un jour n'a pas réalisé album na que vous appelez album chrétien, pourquoi pas? Vous appelez album normal quand nous alaka. Un jour je peux inviter tous ces gens-là, ba ko denga msusu, ba ko changa poa, izaranango soki ba kolinga. Mais ko beta na orchestre ba tuluwa na rata de awenge. Kester pas kufa orchestre on a dit qu'on a beta yango wana. Donc le wana rata yango, je préfère rester comme ça. Mais na uti oyemba héritier Watanabe a uti oyembi sangai na disque na ye uti bima na mi ange mi démon. J'ai intervenu dans l'une des chansons Ma seule raison. Où tout sali canon héritier a yembi a Pessinga passe. Donc on a fait des questions-réponses. Ils ont nzembo ya bandi tenda activer love na zone seli activer love tête nangaye chérie na depa yo pe na mototeo na depa yo pe na letati vous comprendre donc tout ça qui moloko wana ebimi donc yango nde mutu lelo pena donc ils opesa makambo la moi identité nanga que paradoxe voilà toyo qui est en tout cas yeyo ayembi kaka musique nyonso yo kaka musicien nyonso tala bango tant que vous appelez du domaine na ndenge de kofi rigola abwaki na fali pour na lito ipala na oreille musicale ndi balobaka koza ni contre ni pour ndenge ki boyo vraiment omoni ngaza parolier. Un parolier c'est comme un arbitre au milieu du terrain. C'est comme un prêtre au milieu des églises. C'est-à-dire que naokaka nyonso tout mélodie parole ya musicien nyonso tout même ba Gilles Ecclésias ngana naokaka bango ba grand prêtre Michael Jackson père son âme naoka bango donc ko différencier que o ya beti bien o ya beti faux bango tout basalika banzembo le va peut-être moko aso cartonner ko lega moko zalaka na ilo nyonso mko nganya zalaka peut-être Fali il est plus mieux monté que Ferré. Mais Ferré pas sali banzembo bien so banzembo Ferré za mabeta banzembo Fali a sali et ça ma bête peut-être Fali est allé vite dans le succès peut-être à ça sollicité tout le temps peut-être mais ils ont fait le même travail ils ont travaillé mon bien donc kolobaki o sali danger o leki a ngana parler peut-être na ko sanzemo mo boye avant na sala ngona aucun nzembo Ferré to na aucun nzembo Fali to ya wata vous comprendre de na choisi place wana mais au point de vue succès peut-être trop de solitude, de sollicitation, peut-être Fali, mais babiti mon musique normale. Ouais, bêti bien ou pas bêti bien. Ok, les paroliers, katoye, bipé ba parolier musu sezala kena leki na télévision, azo pesi la makam kenga na pesa kingani boenze mboza ngande na sala boye pona boye. Est-ce que yo na moni za ko éviter makambo na c'est dit à quoi? Ba o baleka baloba bon, est-ce que za mabe to za malamu? Bon na ko loba eza mabe na ko apesa malamu. Parce que mon inde tokenda ba coopération na biso boye, ministère msunde boyo kanaki a libéré faux. Hein? Hollandi a comme binisa yo, pour tout le monde a ngopé. Abani ko binisa yo, abani ko faire tourner la tête. Et d'autres paroliers mon baleki na TV, baki goloba. Même ngala mon ngopé mabe parce que c'est pas la télé qu'on doit régler le problème. Bonjour, qui n'a bon non le bon. C'est qu'il faut que la justice, si vous avez des preuves tangibles pour que les gars na télévision au monde quelque part paye ça diminue valeur ba mission et ça là il y aura bien tu. Vous comprenez? Ba les kaka sous basara malam bazali na bi na deux volets mais ngala mona ngo ba basala bongo ça le wana ti ba comme en déclin donc comme na déclin tu n'as plus des inspirations siko le rose en a compte à rendre na vie wana yo le ika po tumba vie wana po nzembo pesa ki vie wana mission ngote ko pesa moto kingani yango so mona ke mona nzembo ke na BCDG et mis sous na quartier latin parce que il n'y avait pas une bonne négociation avec les paroliers. Certains paroliers passent à la télé Et voilà,
fidèles internautes tozoko ba molo quand on est notre télévision ezalaka ngonga télévision vraiment eza ngonga. Merci na maman Mokonzi babi maman Kapinde makambo etali kuna nde makambo etali na espace c'est-à-dire ngombe na mama sangamali en tout cas konyo komate espace yaka moko c'est-à-dire na kwa wana baluki les champignons côté wana okuta maka pie mama sa pembe Mokonza mapinga je te salue tozoko bakaka na paradoxe en tout cas maestro moi ba arcapella pour ba fidèles internet balinga baloyembo mingi. Ouais avant tout je voulais saluer quelques personnes na pesi mote na vient na Londres Clément Dangi motema ya Eliane Mbimbi na pesi vraiment bonjour à toi vient na ngai Clément Dangi petit frère propre ya Charles Dangi Guy Basket mokonda de continent ya kala na pesi mote na nga na Sima au Pedro Mampuya grand prêtre na grand frère na ngai Jacques Mampuya Erika Donnel, mon fils, na Isabelle Pedro, na Christina Pedro, donc Batutu, la magnifique Nene Madege, ingénieur Papi, petit nangai Hervé Bolowanga, famille Bolowanga, na petit nombre Massa nangai bébé, aux États-Unis, Pati Mantezo, mon pote à moi, pasteur Mena, évangéliste Ngolou. Donc voilà, on s'est ramené morceau moi à Moké, on a mois de janvier, ils s'appellent moi où on a coupé la papa nangai. Donc nenge autant de miko bina yemba nazoli la bango na luyenu ba parents nanga quoi ofele na mokili na lelele pa ya nani papa na mama babotanga na mokili menani botanga na bomengo soki nazalaka na baboti na mokili menazwa solution na ba choc na kutana nango durant toute ma vie mota kufela te aye bakalolenge pasi esalaka te oya kufela nde aye bakalolenge pasi esuwaka ngana kufeli. Et voilà, merci aux fidèles internautes, merci ben son bazo continuer ko s'abonner, ko liker na site na qui to ko yakumbela mokili. Merci beaucoup Raoul Maluma. Merci beaucoup na ba so balela mon réalisateur na bosanyote, merci beaucoup, merci. Clément Dangi en tout cas to sepe na bino na si salisa motema bata papa de Clo Kunzeviko, maman Kapi maman Mokonza lela mabanga ya yezo ratete mikolo ezaka ye ba bima mbetali kande makambo etala kaka. Lionel Messa amigo Chirac nzambe ya visa na Luanda. En tout cas je te salue wana bandeko o balela sali ba news moi mingi ba bazalaka wana pona ko liker pe ko partager ba émission tout kezo sala biso kitoko mingi on est toujours ensemble pour continuer na ko s'abonner bo s'abonaka massivement pour yangonde souci majeur nanga ya mokolo na mokolo so ina pesi mutombo tete sa mabe makras ba biende papouche de son mamouche dadi lubaki papa Neden papa Neden oui papa Neden mobala pembe papa secret na lela yo ya dégâts zaka yo restez toujours branchés tous à la ensemble et ça qui to comme quand ça nous va nous aller là bino pe bolé la casa ba news en tout cas et que ça la tokos on est toujours ensemble ba émission nulle part ailleurs na ça nous kana kumbela mokili nulle part ailleurs kaka na kumbela mokili mon boss Prince Eric. Mon boss Prince Eric, on est ensemble, Trésor Prince Makourou, tous les lopes à dégâts. Merci fidèles internet, José Pelé Messa, Lionel Messa, la bingo combien de fois? Ya Lambola Bika, je te salue mon vieux, on est toujours ensemble. On est toujours ensemble, Miller Lema italienne, Babi Mobala Kitoko, un mignon garçon à Schengen, Inde Makambo. Na déposé demande d'emploi na bolingwa te tendai a recruté ngayo comme joueur réservati manaye pour beleza itile na chien domestique ya courageux alukata viande oh tomokuwa mwane renouveler bakor à love oh guide kabongo makamuskoze bandiawa tendai activer love tenangaye chérie na defayo pena moto te na defa ope na leta te Salima na defa ope na moto te oh. Je salue Mère Kapi, staff c'est-à-dire Makambutali na les champignons. Moi ça pembe ma mokonzi. Na pesi mbote na Sima au Pedro cameraman na biso Rogers, l'équipe ne mobimba, à toi aussi Salima. Merci. La bébé de son cœur. Et à Jacques Mampuya, évangéliste Ngolou, petit nanga Hervé Ligova na bosanité, l'économiste Clément Dangi, Motema Eliane Mbimbi, Charles Dangi na bosanité,
Pati Mantezolo, Mambu Salima, Moutunanga, na Pesio Pembote, groupe ITC Mobimba, Tumbu Divengo, tout le monde, Dadumbu, mon pote, Naboussa Niote. Merci. Merci beaucoup, Jules Valaker Mobali, s'abonner. Et ça, on a Kitoko, Botka, toujours branché na site Namino Mingalo Beza, des Akatokutani à la prochaine édition. Bon, awa toza na chaîne Kumbela Mokili, o boyo kakabino nyonso, ngamoko naza déjà kuna na kati et puis nazoza na kati. Ze loko esala biso tozala, ngamoko naza mama kapi mama mokondi, staff c'est-à-dire na les champignons. Soko yo mona nga naza wana bien calé chez na biso yango oyo. Ah, bologena lela. Trésor Mancour. Kumbela Mokili ei. Kumbela Mokili, Trésor Mancour. Kumbela Mokili, talaka yo mukumbi. Kumbela donc. La terre est à toi, Kumbela yango. Balobi to s'abonner biso tout na chaîne Kumbela Mokili. Tala bango ba jaloué, bazo banga. Mancour wetu alo bakate. Trésor Mancour wetu. Ouais. Kumbela Mokili. Zamba zama lamu Islatan Boloke. Identité